Mote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi. Magazine tokomi wapi eza o abino bozwaka toujours information na source. Na yebi ke soki bolandi epenge fufana te bozana bo message ya kolanda Didier Kiku toza wana pona kozwa information a chaud. Na sima bato bazaki na inquiétude na makambo ya mwana mboka oya bengami prophète Kabundu Walisa. Na yebi ke lobi bozwaki vérité toza lokola bato oyo bayiba ke information babakisi oya bangoti. Neti lelo to lali pongiti po to komi wapi eza moko oyelandamaka partout mwana mboka o abengami na kombo ya honorable Eliezer Tambwe aza moko o bato apoto babengaka ye parci partout koyoka keno mwana mboka fils mukoko akangami moto o abengami gardien du temple yoka ke akangami yango to préféré kobenga ye moko fils mukoko o aza gardien du temple na limité boni akangamaki ezalaki nini o bakangi ye tango bakangi gardien du temple c'est-à-dire le pango etikali poleli yango toko préféré to tuna ye mituna mbote mwana mboka mbote Fofana tokomi wapi zote za ndengeni nzote za bien même moral naza en super fort mais attaque gardien du temple ko se retrouver na boloko ezalaki nini yo moto bana ko organiser marche bon le problème ezali nazoyebisa na ba congolais tout ndenge na mesa koloba moto a moto te nzambe nde moto to sala ki lobi to planifiaki o babengi marche de soutien na politique ya ko déboulonner Congo et marche de soutien wana il fallait banda échanger tu parler du peuple bon l'air na commune échanger na jugé bon na kende na niveau ya la police pour o échanger police mobile na idée na ça va que kalaté toujours banda marche oui quand makana numbi aza voisin major nous et puis si là na komi kuna mbala moko ba policier ba bi zela to benga mokonzi zela et sali déplacement nanga et komi limité et go pesa yo muto yeko mona la police nga monde na ke ko oza suna droit ba saisir o comprendre tango ndengini bakas na ye na tomboki te na tomboki mwa bespoir Tshisekedi au moins bespoir Tshisekedi kotaki là na tomboki na bibotika na kende au présidence de la République et lobby qui marche na baboya na vandi na yeko mona major Kasso général Kassongo abengi ba passer ngai na téléphone oyo komi muto alamuka oh na lobi ya za pona otengele kolo ya oyo komi muto alamuka ozolingo sala na yebise kata téléphone na yo tindanga na kasho ambo et ko pesa na minute marche ya soutien na président bakangi bato plus de 10 personnes na vandi pe na kati ya kasho information ekobima o nazoloba bato balongola makanisi kenga na koyina mutu information ekobima ke Jean-Marc Kabunda apesa la police na ndenge na ye ayebisi bango ke président boyi marche ba Jean-Marc Kabunda ba sebele Jean-Marc Kabunda au secrétaire général à UDPS yo zo confirmer apesa la police $3000 a recruter même ba maître ya PPRD oh wanayi ko banda biso ba maître ya PPRD nde bakangi bato babotoli bato batyo bakangi na ba fanfare o bato ya diaspora bapesaki mbongo na idée ke bato babeta ambo epesi ke Jean-Marc Kabunda ler ya lobi bongo Major Numbi na niveau échangeur azoloba ke président boyi marche na yeko vanda na moni conseiller stratégique ya président Didier Tshimanga ayeko ya kuna ayen échangeur alobi ke makambo wana président yebi yango te botika ye akende na ye na ndaku makambo wana yebisi rapport sur muto aza chauve-souris Jean-Marc Kabunda mutu ya FCC bato ya FCC bayebisi Kabunda soki marche wana salami okokoma vice-président il faut empêcher Kabunda lala te azwa yoka son azwa teyo
azwa ba président wa IDPS yoka son oyo azwa bango azwa apesa bango bambongo baleki tina ya tense po babenganga l'ennemi du parti. Le problème est combattant lobi batomboka mais nazoyebisa na batu déjà le 3 naza na marche oyo babengi deuxième marche ya kodeboulonner. Bozo déboulonner banani tozo déboulonner na kati ya ndako tobandi na kodeboulonner miyibi oyo baza na kati ya parti oyo basangisi biso na bandoki ya FCC. Après tozo bandana na kokota tina présidence batutu oyo baza na présidence bazotia Fati kilo na kosala exercice ya pepe tozo déboulonner bango. Omoni nga Fofana nazoyebiso boye nga nakufa na nzelaka na pola bato bazobule ke ndenge eza wana tokoboma ye fils moko osa mamba boye po ebike bato baza derrière yo surtout diaspora. Omoni ke mambo ozoluka oyo okolokisa bato ba mutema pasi mpona moni même ntango bakangi yo mwana mboka honorable Eliezer Tambwe babengi ye na diaspora na ndenge osaka abengi nga leo na 5h du matin ambo ye moko pe abengi alobi na nga biaka oleka émission po bato na minute bana batension sikomoni ke il faut ya ko apaiser bato mais koya te ce que yo olamisa bato pa oluka bayoka fils moko akoloba nini le problème ezali boye déboulonner nga mutu na yaki na ote Fati mutu aye nango mais bobandi ko bibunda na bino ezali nde bato bamataki na cheval baolingo kita te neti Kabundi bato bazomona Kabundi danger ngai Fati Kabundi Kabuya banoma biso na décision de 006 et pas Tshisekedi nomination yango expira eza yozomona Tshisekedi nommé eza blague dernière nomination na yozwa fonction secrétaire national chargé à mobilisation aza neti général aza chargé à déployer bazo reconnaître on a parti te Fati azo reconnaître ngai Fati ayebi ke fils Fati m'appelle gardien du temple. Fati a bien raoni gardien du temple de la démocratie. Fati a remis président de la République. Soki ya zakuna na cité de Loya ayebi ke tinga na zakoto ozo comprendre parti za pepele. Mais mal à l'aise à Kabou. Ba remis ko bengela yo ba mettre à peu perdu. Ba mettre wana yo za garder du temple. Oyebi mo ba kombo na bango te. Ba mettre nde na zu rapport. Ba bengenga ba mettre à peu perdu et en plus Kabunda a utilisé beaucoup d'argent. Nakoya kosa la communication officielle. Mais nazolo banabatu boy. La rue est à place au peuple à s'exprimer. La plus grande institution c'est le peuple. Le 3 toza sous la marche nous. Mais Yambalo, le roi total une échangeur numbia la kuna. Yambalo est bandana 10e mairie. La permanence à IDPS. Eko banda na 10e mairie. Ou bien la résidence après la IDPS. Eko banda na 10e mairie car 10e mairie. Pour na 10e mairie wana. Mais eloko nazolo baka na batu bayebake makam biso toza po Fati azwererte. Nazolo bana batu même ya la muka. Bina no bandi okangisana Fati azwererte kweza soni. Bolobi que non aux une nomination de la moko na Kaboun na mona mboka Félix Tshisekedi. Ce que lelo et comme que non Kaboun a bengelo ba maître. Kaboun wango nani secrétaire général ya UDPS. Ozomona te que eza soni ya nomination ngo po tsere yango pe akufa na. Te eza soni la qui vivant alingaka bando so que non oyo azwa ki nomination. Fofana eza soni te. Ezo la ki sa mutu place aza déjà. Alati poso UDPS maza muta FCC. Boya da pembe mutala di pemba za rapeto te oh tika mutu ba nouveau riche Kabunda zoya olobake a o jeep omoni ba sankara na misusu bazoleka balobaka o jeep aba kabela qui est pas conseiller à président ana 100 jours na ne kokite azumbo nga opesa mutu jeep à $120,000 wapi au moment na permanence à IDPS ba kichezate. Au moment de la permanence à IDPS, le protocole n'est pas même na yas. Biso ba socialiste. Je suis dans le bango to bomba makamwanda. Ngana bankite Fofana. Banque bomba mbongo, banque bomba makambo te. Yango ne nazoloba.
nalobaka ke même Fachi soka bimi libanda le peuple d'abord akomona nga nze. En même temps limité wana balobi bozo vivre bien pour beaucoup mpena carte ezala quartier présidentiel. Mais ce qu'on peut confirmer légitime. Parce que bino bokomi ko se plaindre pourquoi? Même dans la résidence, il y a peur de la démocratie, bato bazo vivre bien. Ezali ko wanda kwa roi soko ye il faut zo ata moi lipamboli. Fofana tika biloko wana nazoyebisa yo le bazoloba no bato ba vivre avec permanence ezanga bakiti. Parti au pouvoir, balua bakiti pa mama Siska na loba te. Mama Siska zalaka. Bar mourir à pembeni, IDPS noua bakiti mais kabunda zo ba mbongo ba carte chaque jour. Ah. Pe ba carte bimaka te. Fils Mukoko TV zangonga. O ezalaki important ça dit ba vivre pena fils Mukoko yemoko à live. Ba tu ba retenir nini na passage ya mwana mboka fils Mukoko. Bon, le problème ezali nga nazoloba na batu nyonso bazolanda ngai komba na ngai ezali po ete bainvestisseur baya komba na ngai ezali po ete batu basoutenir Fachi mais nazo s'adresser na bandeko na ngai ya Lamuka singa famille ebendanaka mekatanaka te tofinganaki tobetanaki bagrenade mais makambo wana nyonso pour n'intérêt biso tout ozalaka na se ya makolo ya notre père Tshisekedi pour te combattre dictature to déboulonner yango. Et l'échec c'est le plus grand professeur. Fachi baloba boye aza président éternel te. Le problème ezana o nazoloba na bino baloba pe na français Lazare n'existe pas. Na Bible baloba tout pouvoir vient de Dieu. Kabila dictateur mais babande ko rappeler bisora tout pouvoir vient de Dieu. Toti Kabilo ko ya ko se diviser wana. To sangana parce que tozana o babengi dictature. Quand Kabila va nommer son petit frère là-bas comme gouverneur na Tanganyika Zoé, Tanganyika eza frontière na o babengi Tanzanie. Ezola ki sa Kabila zana ba démo derrière sa tête. To sangana poto to bouté dehors la dictature o tiki nanu image nango pe lili nango. Message nanga nazoloba je suis libéré. Kabunde parmi les meilleurs secrétaires généraux onga na yeba. Mais le fait qu'il y a Mati Likola cheval na ba occupant makelele onga na osa les aga po ya kita. Tozongela combat na biso au Tshisekedi atiki ala biso. Kabunda avait 3 missions. L'unité du parti. Oyazalaki nango, amener l'IDPS au congrès et amener l'IDPS au pouvoir. Asali 2 missions. 3e mission, Oyazaya komema l'IDPS au pouvoir. Kabunda komi ko tergiversé na makambo ba coalition moko boyo Oyazaya ye moko mezaya IDPS te. Yango nde na oloba tokobomba ti wapi po toza banki te nzete ba redressa ngo le reza muke parti IDPS eza parti ya batu po babomba secret ba benga ngo parti du peuple eza neti OLP Organisation de la Libération de Palestine s'il y a un ça ne va pas on doit le dire pour batu bazonga en ordre ingeta le peuple a déjà. Merci Balandia Magazine to komi wapi na yebi keno bo sepela ndenge bombesana ko sepela. Na yeb sarabino toujours eloko moko ko remplacer mwana mboka Eliezer Tambwe oyo bo yebi mopanzi sango ya solo. Journaliste penda engagé oyo atika kalem su Kinshasa, akeba province, ake partout eza PTT. Mais ngai epenye Fofana na yeb sarabino toujours. Moi bapel na bino, ba conseil na bino eza classe mo batozo kota. Eza bien ko benga ko sala moi remarque. Yango tolobi ko remplacer to ko cannabis oti. Mais avec Didier Kuku et Peñe Fofana, tozo senga, to retient, to zo même ata 15%. Buluka ki fils Mukoko. To ko remercier mon mboka Eliezer Tambwe na charge za nango, mais attaque député azota la charge à Congo. Ça kota Lukunga. To remercier toujours pe Lukunga pour bangonde bazwaki likanisi. Ya ko voter pour azala miroir ya Congo mobimba. Boluka ki fils Mukoko, tozui fils Mukoko à travers député national. Ce n'est pas dit que Mukoko azana mwamba
mwana mboka aza mutu ya lukunga atala te lelo autaki voyage na président de la république na Bukavu na Goma, c'est-à-dire aza na droit à contrôler Congo mobimba oyo nga na retenir fils Mukoko na Jean-Marc Kaboun baza na problème te baza na problème eza nini tango Jean-Marc amati likolo ya punda fils Mukoko alobi makelele azotia akita na se mais nyonso ya bolamu o Jean-Marc Kabundu asala Mukoko alobi yango mais ngai comme tuna ka mutuna nyonso Mukoko alobi akosi merci na bandeko nyonso o ba mesana kolanda d'ici là attaque ba musulman toujours comme na mois ya Ramadan na koloba toujours ka salam alaikum na ba musulman nyonso inshallah mois ya Ramadan eza mois moko o musulman ami pesaka na oyo esengende prophète alakisa biso. Merci fils Mukoko. Le peuple gagne toujours. Les 3 c'est au deuxième marche de Yako de Boulonné dictature.